Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wo wo, la reine Omba, la reine mama. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Merci mingi na confiance oyo. Bopesinga lisusu to mona na banda kuna bino. Maître Check Nabino et Molobel Nabino ou à Pesarabino Bansango. Et les lots Bansango auto élibino na émission Nabiso idéologie et ça Bansango ya un musicien chanteur congolais où aza présentement té na mboka RDC askenda libanda mboka na mboka Maroc précisément na ville ya Marrakech. Oyo kombo na yeso na yebisi bino cher internet ne bolanda biso eza kombo oyo yebana il est né dans la famille Djouna. Donc il s'agit de Sompanga Kana Tchad Djouna moko ya bandeko ya Maître Gims ya Dadju tellement famille na bango eza famille depuis makila bakoko bazalana muziki yango moni bazamo ebele basati jelas pe bali kaka ba frère na bango mais Sompanga soit ça la musique moko particulier eza typique donc kala mingi te akobimisa single na ye eza comporté na 4 titres. Je crois Yemoko Peto Rosane en direct à Ropé c'est la Bino single on a fait ça combien de titres pour exemple en direct Mikolo yo a Betty décalé moko na kati ya single wana palangana donc kalamingi te aba les 20 tozwa palangana donc il faut ba palangana donc na kati wana eza décalé discours et pesa makambu donc netika ka ba discours aba konzamboka ndenge pesa makambu boye netia son parti ndiki discours décalé na chant o ayembeli Pati Maele son ami ayembeli chant na chant mususu na katika ya single palangana o ayembeli José Matona na pese bambote na générique wana palangana né le 20 déjà sur les toutes plateformes il y a téléchargement to reçoit son wana ya Sompanga Kana Tchad Djouna mais tozala biso mote mission lelo tozwa pe moi ba intervention ya ba natif ya sika oya kola azakra na Tchad eza mombele to yebi biso tout fra eza mombele mabele ya ba vena biso ya les grands japonais ve servos nyakos tozala mabele na bango mais ba kana Tchad pe bali donc na kolinga soki naza en complicité na Rodrigue Wawa a balancer les biso na image tozwa clip oyo ya kitoko euti en direct à Marrakech oyo ya son à salelaka bayeyaye donc a petaki moi eloko moko ya nzonzingi tota na clip nango wana boyo ka place intervenir na vocal et puis tozonga juste après Rodrigue Wawa balance moi la sauce image titika ya leka kinanzela na bango bapanzaki esango ye je nombe mabe parce que bato bayebi courage na ye mabe osana bino na lokote osana bino na lokote osana bino na lokote osaba fi de chance et quoi Lydie le peu vrai chéri masua pe kenda kali bongo etikalanga soki tokutani na nzela topesamaka ata ba bonjour de titika ya akoloba lisusu de soki ozayanga un jour eyo kozongelanga mama muwe ouais on est sali plaisir na bay oyo Sompanga Kana Tchad bavanda kapena bu ba otala ndenge musique nezo kende liboso wana moni mabele Loïc na moni Arsène Mutombo grand jogo le grand basketteur balobi yone makambo après awa ya son Arsène Mutombo apé sa code apé sa swag et ça la elengi talara décembre déjà yango yo wana moni bongo divin ya président Gilles na chantier bois na PC bambote de la part ya son na moni Judith Kumba le cœur papi Ben Laden na PC bambote na moitié chez Yagari na Mombele na PC bango bambote na Destin Queen du Caire depuis Maroc wana libanga ya sona bienvenue Mateko de Rabat bango wana ne mutu bazo coacher nazanga moko te na parcours émission lelo po photo yoka décalé na o abeti na titre discours
bolandango pe eza vrai pe so bipeke et ça la pe moi actualité dans marché à disque et ça la mais bino roi bolandango te tout à l'heure là ba diffuser les bino sous décalé na combo ya discours et pas ya Rodrigue Wawa nazanga mokote nazana ya mutabaza son panga kana Tchad Mbote journaliste ya yoko se présenter na émission idéologie pour la première fois tozuyo kombo nani yo yebika idéologie na bandango lelo te bandaka la masalanga tchèque donc kombo nanga Gauthier mascotte li passe ya kana Tchad na Maroc oko yebisa biso nanu kana Tchad bozala ya ndenge nini na ninga mombele awa evandeli na ye et soleli na ye musique na ye moi parcours ne moi mukie oko illustré biso po bato ba tala biso libanda mboka wana ba yeba pe moi parcours à kana Tchad bon massa parcours et wutimo laïti comme musika Maroc donc lingara musique banda bo mwana ngakuna okutona katikati mbeto tutana kile ya ndenge ya musala pour musala les antiaka vers massa non manifestation kotoza na Maroc na moni boulot ke liboso ngali passa na Gauthier mascotte mobali ya mbinga simplice ayebi na kata chantier bo donc musala nde epesa kanzoto valeur le moni biso liboso ya chaîne ya massa na nga tchèque na sepeli na pesi bana Maroc ebele mbote bayebi nga Gauthier bana poto bana Kisasa bana Luanda. Oui merci to sepeli son pas en kana Tchad je crois Gauthier mascotte yo moninga na yo alo zelara va arriver na yo toza na cher membre ebele o pena base ya yemoko ouais oui ne nefse bino ba aza quelques membres na o be baliba lobela mbote ndeko ouais mbote ndeko journaliste ouais ya kombo nani kombo ba charme wana moninga na ngason tozani depuis ba Brazzaville donc na pesi bana Brazzaville ya mbote place ba bibiso na ba son na ba quartier da ba talanga déjà tout bundana mwana mai tozali da ba sodani ya kacha mouvement bato ba présenter mouvement na kacha kin eza ba biso oyo toza déjà wa Gauthier mascotte ya tozala ngape ba charme na za on a pesi mingi makasi na mbote place azali na bana tu ya Maroc bana kini déjà si bazali na pesi massa na ndeko na ya motema nzembela take bango président Trino place azali donc makamba son déjà c'est bandi mais mingi tant que artiste to linga toujours to solo la batu ba yeba kendenge to yembaka kwa wana za muninga yebinga na yemba na sepele lo ne moko ite salanga bien eza ba mbonge ya zila yo za musicien to membre bureau nazali da membre ya musicien moko wa Kisasa ba bunda d'apo na nyate lo wana sala plaisir na ba mbonge ro mbonge lokila o mbonge ro yambanga lokola yawe wana la biloko mwana maya beti ba kote ya libanda mboka me biso moko na kin tozada na makambo ezali dalo kwa netike si je regarde bien chako chambongo bakotika kadale videte wana eza toujours biloko ya famille ya José Mpanga père Aleki propre ya Aleki donde na telemi déjà boenzembela take bango place azali a sepeli na pesi tous les présidents mbote président Kale place azali na bo Sainte Benaden makambo eza toujours makambo oui ngape na profiter na pesa mbote de l'autre côté Angola na président Dombasi na German Wata na moni bongo molobeli ya babere rouge supérieur Wata na pesi bango mbote na Omba la patronne la reine motema ya maestro Katuseku donc na mboka Bundeswana tozana bandeko ya son panga kran donc batu oyo bavandisa pena bureau na zwasikoyo mbiaka donc mbiaka pena dans les basistes ya kota nanu to sola na mbote mbiaka mbote mingi chaque météo journaliste on a sepé makasi na on a moni sur lelo alors pour la histoire quand on a dit vraiment na sepé makasi on a zali musicien auto betina orchestre moko pendant longtemps zamona botem na musique ya nikila musique na la basiste na betina ba bibi play par-ci par-là la ville par-ci par-là alors vraiment na CP na bloc na yuki a qui toujours na idéologie o to solo na EP o to beta na vraiment Nzambe asungi a pesi maele vraiment na CP o le vene champion ma pembe la possino basiste na vraiment Nzambe azo ko pe musique na yake toujours de bosso na CP na kana tadi check pe yo aye atoa le comme est-ce que pas Nzambe merci check ouais merci vraiment na CP chers internet to komi okoma na suka ya mayanga ni na biso ya lelo émission ya bino idéologie o esala rabino bien à parler na bino o ezala représenter na mwana mboka maître check de la presse ce que émission ya biso ya lelo esala ki bino plaisir vraiment beau remercier la reine Omba la patronat motema ya maestro Katuseko na mboka Bundes wana moni bongo mpiaka na ngai le pasteur Landu Masundi na mboka Angola na bosanité équipe technique mobimba o ekochaki
émission na biso ya lelo wana sima caméra tozalaki na Exaucé Pascal na machine kuna muta simba ki montage ya lelo ezali mwana mboka Rodrigue Wawa le restaurer na pesi mbote na Gauthier Mascotte moninga ya Roger Mila asi papa na Jojo na bosanité Ziba Kamuna mama Tina toute autorité 22D to mona ni sima mikolo goya na tranche na biso mususu ingeta na bamunda kona bino Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vrema soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika bamama la reine Omba mokodia bamama la reine Omba mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka mota pemba te umela mama wo la reine Omba la reine mama